Chez Asteve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che regno? E di Moshe. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Actualité dans la Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, dans la Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Bisoba na Saint-Paul, Toponi o papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Bandeko balandi radio Lisanga totondi bino lisusu botondi mingi pona fidélité na bino na radio Lisanga ya mokolo mwalelo mardi 22 mai 2012. Toe lisusu na nzela ya ba onde po tokabala na bino sango toba sango tongonga oya mutuya na radio Lisanga oyo salemi na Fondation Lisanga, point de soutien congolais, toko émettre à partir ya Ngumba Amsterdam. Ba eba kolanda biso na ba poste na bango ya radio na FM na kati Ngumba Amsterdam. Pena nzinga totondi bino botondi mingi pona ndenge po salaka na biso tango nyonso elongo boye tokanisi ya biso penza Joel na Amsterdam side. Solo ata ko tango ikitoko iko pesa boye ezali na baepe oyo bayebi ete tango ezalaka pe kitoko soki okolanda masolo opesi ngonga motuya ezala na internet esika nyonso bazwami na kati Ngumba Amsterdam to libanda. Totondi bino botondi mingi bozali pe libanda ya Pays-Bas po ibisika nyonso bozali tokomonaka ndenge bokose manifeste pe de temps en temps koluka kota na biso na contact na tina na masolo oyo tosalaka na radio Lisanga nde tokotonda bino banso botondi pamba te boali tellement mingi oyo ke tokoki kotanga bino boete oyo bokoyoka eza bino Yesu kitenge tango na ntango tozalaka na bino boye po tokoka kokoba na bomoi solo soki toyebi ndenge nini ya komitala te na makambo toinango ezala mai batali biso directement to mai na nzinga na biso ekolakisa ete toyebi pe tina na bomoi bwa biso te na tango moto ayebi tina na bomoi bwa ete nde aipe moto oyo aina bomoi te biso tosalaka bebo po ete tokoka kosala ete toyeba tina na bomoi bwa biso nde tosolaka boye tokabolaka ntango oyo ya motuya tokobanda koyebisa bino ete koyeba tina na bomoi bwa yo ezali likambo oyo mpenza etali moto komiyeba wana eza likambo oyo efandi mingi na culture na bato tolobaka yango tokoloba tokozongela pe tokozangaka koloba yango te pamba te kozongela koloba makambo yi na motuya yango nde etongaka kasi kozongela koloba makambo oyo bomaka yango pe ekobaka ebe na koboma biso tokozongelaka koloba oyo toyebi ete na motuya kotonga po tokoba na kotonga banka
yaya kwankulu banka 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 yaya kwankulu banka 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 yaya kwankulu banka 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 yaya kwankulu moyindo komi kosambela nzambe oyo mindele bayaki na ye moyindo komi koinvoke besprit oyo mindele bayaki nango moyindo ayini nzambe yaite ayini oyo yaye abandi kobenga bokoko na ye bondoki abandi kobenga bonzambe na ye bosatana nyonso ezalaki ya ye moto moyindo ayini yango odo mundele akendaki te mundele asalaki ndenge nini akoti na kati ya motu mwindu sikoyo donc abombami alati motu mwindu lokola elamba yo ozomona motu mwindu me nzoka mundele aza na kati yango tolikaka na bamindele ndombe ozomona même bakonzi ya politike même bakonzi ya religion nyonso bamindele ndombe mindele ndombe na mindele ndombe yaya kwankulu tozali mpenza na ensengo komunete bato bayike mpe na mikili oyo tozali bakosepela mokolo wa lelo ndenge tan epesi kitoko moi mobimi moi moko ngala mpenza na esengo nyonso bato mingi basepeli babibi libanda batamboli bayambani na moi nde bamoni ete bai na bomoi kasi bato na République démocratique du Congo kuna esika touti toyebi ete moi kuna ezali eloko ya koluka te yango nde ekoluka yo mpe molunge ekolanda yo esika nyonso yo ozali bango kuna bayebi ntina na bomoi mpenza mpo ete bayambama na moi uta kala mpe koyambama na moi ntango nyonso toyokaka yango mingi na bayeba biso baikoto oyo soki tomeki kokende mwa mbala moko na bisika tota kuna na mboka Afrika kokita yo kokita mboto ya liboso oyo kokoba yebe ya molunge ezala okitaki na butu po okokanisa ntango mosusu okita na moi nde moi ekoyamba yo kasi okita na butu moi ekoyamba te mpo moi eye lisusu te kasi moi etiki batrace nango ezali nde molunge wana eyambaka oyo ezongisaka mpenza bongo na esika elobi ete awa ezali esika mpenza moto esengeli akoba na bomoi bwaye yango biso lobaki ete chaleur tropicale wana tomema yango bakoto tozali tika ete toluka koyeba ndenge nini ya koentretenir yango ndenge nini ya kosimba yango malamu po ete ekoba na lolenge oyo esengeli po esunga biso na bomoi bwa biso tokoyebisa bino boye toyebi ya solo ete mikolo oyo toyali nango mikolo mampasi mingi uta bamboka oyo tofandi awa bakoloba mingi likambo na ndenge bakobima na crise économique oyo bazali nango na bamboka na biso kuna na Afrika ya bango crise wana eza eloko ya kala uta kala bakobetaka masolo masusu oyo bato bakoki oloba masolo ekokaki kozala kitoko lokola ete tika ete tosala ete vie sociale ebonga oyo awa koyoka te bakoloba tosala vie sociale ebonga moto nyonso akotala yo bo alobi ba ayebisa biso na likambo na crise oyo tokobima ndenge nini ya solo mpo bomona ete mokili yango eyebe moko oyo bato bakovivre
kasi babisike ya kokesene pe makambo ezali ya kokesene. Ndenge moko États-Unis akimaka na ye justice internationale ya boya ko reconnaître ce pays po basala ebe mobulu kasi basimba bango te, kasi ezali pe na bato mosusu bayebi koze o bayebi ete mokili ezali ya bato banso, bato bayebi lolenge moko. Tala bato ya kuna na Kuala Lumpur, bango penza batelemi bakondane George Bush, balobi ai criminel de guerre pona maimanso salamaki na ntango na bokonzi bwa ye oyo azalaki nango. Yango ezali première condamnation ya lolenge wana na histoire. Président ya kala États-Unis ba condamné na 7 membres na ye ya administration ezalaki mokomoleki mwa vendredi oyo pona ba crime de guerre. Procès wana esalemaki na Kuala Lumpur na etoti oyo sabino ba témoin pe balekaki na ba victime balobi ba torture oyo bango basilaki ko ba oyo esalemaki na ba troupe américaine na ba militaire américain kuna na Irak pe na Afghanistan. Teme moko na kati na bateme basusu mibale azalaki britannique Moazzam Begg, ye azali détenu ya kala totoloba moto na boloko ya kala ya Guantanamo epe na mwasi moko ya irakienne. Solo wana tokoyebisa bino boye po toyeba ete na ntango moto amiyebi, moto azali na identité na ye, aza na culture oyo ezali ya ye propre, ezali be na lolenge wana nde akoyeba ndenge nini akoba na makambo maye oyo ezali na intérêt ya communauté na ye. Kasi biso na ntango toko utiliser identité d'emprunt, toloba identité oyo defa o ba defisa biso na bapaya kuta bayaka likambo na colonisation, likambo na esclavage, nde yango tokoki kobima na bombu oyo te na ntango oyo tokei na kopuize force na culture na biso te. Mingi na biso ntango bayokaka boye balobaka o tokozonga kolata barafia o tokosala boye, kasi tokoyebisa bino ete wana ezalaka be bozoba oyo batia biso na mitu po toboya komiyeba. Basusu bakoloba omoni baninga bango oyo badwi basali procès bakondane bakei boye balobi boye. Basusu bakoloba omoni bato oyo bayi soki ba arabe soki ba musulman, kasi tokoyebisa bino yango likambo na religion ezali likambo na culture. Pamba te makambo oyo mai na religion soki otali na babuku yango nyonso oyo babiangi ya Nzambe bako tanga peuple moko boye na kati wana oyo aza concerné na liloba wana na territoire moko boye bien défini, bien déterminé oyo ezali koyamba peuple wana na ntango wana oyo azali concerné na liloba wana. Okokuta te batangi kalemi na Coran pe soko tali makambo eza na kati na babuku wana ezala Bible, Coran, Torah, ata soto kati ngambo na zia okomona iko kende mpenza na makambo ndenge longo bani kuna na kati. Okoa soki otali na Coran bazali ko décrire paradis, soki omoni bako promettre mutu kozala esika oyo ako zala na fraîcheur, pamba te bamboka wana kuna tango moi mobetaka ezaka mpasi mingi. Kasi soki moto aye na hiver awa boye na mikilo so fandi mikolo oyo
ola kaye susu babiloko apio ndenge wana na banza lisolo oyo ozobeta awa okokamwa na seconde ata mirage eza mbangu yasi akoma musika yango toyebisaka bino boye tolobaka yango na mpamba te tolobaka yango mpo toyebi ete soki botali bareligion mibale ya minene oyo ezala religion babengi judéo-chrétienne ezala religion babengi ya islam baya na tour kosala esclavage na Afrique kuna na lolenge oyo basalelaki wana boyebi tokoki oloba ete Egypte ezalaki civilisation ya liboso ezalaki grande puissance na mokili ya toyebi yango na nsima wana ntango baperse bayaki baye kosala makambo na bango kokpeisa yango nsima ya basiekle mosusu toyebi ete Ghana Mali pembeni ayaki kozwa puissance monene na mokili oyo eye kokpeisa ye lisusu ebe na likambo na esclavage ntango yekoya na nsima bokoki mpe komituna mpona nini bazwaki bato na Ghana ebele kobimisa bango na Afrika mpona bakende kozala baumbu. Soki tolingi totala makambo oyo na ndenge ezali boye solo tokozonga te na histoire po tosala makambo lolenge mosusu kasi tokosala bete histoire ekotikala ndenge ezali ata soki tolingaki eza ndenge mosusu na faveur to na défaveur na biso tokobongola yango kuna te likambo babongolaka ye na présent na avenir nde biso tosolaka na bino histoire eza référence tosolaka na bino boye po toyeba ete lolenge kani esengeli na mikolo tozali toyeba ndenge nini tokoki kozala mpo na avenir mikolo tozali ndenge toyesaka bino ntango nyonso eloko ya malonga oyo esengeli na biso kosala ezali koluka komiyeba pamba te na circonstance nyonso okoki kozala nango soki omiyebi te yo ozali nani kokende na yo liboso mpe ekozala te yango pokwa lelo lisusu ndenge toyesaki bino na libandeli na programme tokobeta lisusu sete na likambo na komiyeba oyo mpenza ekangani makasi na culture na moto po soki moto amiyebi kobaka mpenza na lolenge oyo ye esengeli azala kokweya nayebi ezalaki na moto moko alobaki likambo moko monene oyo nayebaka ngo toujours na mboka Kinshasa kuna alobaki boyebi na kokweya soki likambo monene oyo ezalaka wana soki moto akwei alobaki eza kotelema nde yango wana soki omiyebi okoyeba lolenge kani osala lobi na yo na mokolo mwa lelo kasi soki omiyebi te okoki na okokweya yo kanisi ete eza lolenge wana nde esengeleki ozala mpe otikali be ya kokweya okoka lisolo toyoka babetela biso na Kinshasa soki mpe ezalaka ya solo ya mason oyo akweyaka mason wana mataki boyebi ndenge banaka kosala mingi kuna batie batono batie mwa libaya batie batono batie libaya mpona bamata ndenge ya likolo kosala mosala mason amati lolenge wana aza kosala atia mwa brique atia mwa sima fo pa esalama na mason wana auta likolo akita na se bambana mpenza ya moko bato baye mason abukani mason bosimba ye abi te botika na bino tokitaka kaka boye bato bakamwaki bakitaka kaka boye nakobambanaka bomiko nyonso na mason aboyi kondimaka kwei kotelema ne ezalaki mpasi mpo bato mpe bapusanaki su te mpo basunga ye aomelaki wana na se
yango wana soko miyebi okoyeba lolenge kani yo kende. Tokopesa bino pe exemple mususu oyo na ndenge azali awa na simbi buku moko kitoko oyo na mikolo wana sima tokokaba bino masolo ina kati awa. Buku oyo bakomi yango na ndeko na biso Firmin Yangambi. Toloba pe makambo na mingi na radio awa. Yazali juriste monene na droit international na mboka République démocratique du Congo kuna pe ye akambi fondation oyo ya paix sur terre kobanda mboka Kisangani. Azali avocat, azali homme politique, azali activiste ya ba droits humains, azali na boloko, ye azali prisonnier politique ndenge toyebisa bino na mikolo mingi mileki esali deja mbula mibalo eleki ye azali na makala kuna na Kinshasa. Azalaki condamné liboso à mort na premier degré na tribunal militaire. Na sima tango asali appel baye kokomisa peine yango na 20 ans ya prison. Akomi livre na sima appel wana aye kosala pourvoi na cassation oyo azali kozelaka nano bakata. Na boloko na ye kuna ye azali livre akomi kombo nango Crise en République démocratique du Congo, crime contre l'humanité. Motuya ya motuna na ye yango wana na buku oyo nde mbokoyeba soki réponse nango ezali nini. Oyo ezali buku ebimi mbala liboso na décembre 2011. Donc yeli kambo na sika oyo nakoyebisa bino ye lokola miyebi soki azali nani ata mikakatano nyonso oyo ye azali kokutana nango na esika azali tala akokoba be na mosala oyo akoki kosala. Basusu bakokanisa no na boloko ndenge wana esili po moya sala ba conférence ezali te, moya ke na tribunal ko défendre bato ezali te, moya zwa mpepo aya wabwe na mboka Pays-Bas ezali te, pamba te ayaka pe de temps en temps pona tina na ki juriste international boyebi CPI ezali awa. Kasi akosala mosala na ye na lolenge mingi lokola na buku oyo ati bato na makanisi pona kotala situation na mboka ya République démocratique du Congo pona reprise ya restauration de l'État. Azali na kati ya buku oyo atali likambo na crise oyo na mboka ya République démocratique du Congo pe héritage ya peuple. Nde eza likambo ndenge tolobi ya kotala pe komituna ntina na liberté soki mpenza ezali nini. Ndenge na uti koyebisa bino boye ngaba bino esuki tenge tokosola na bino na mikolo misusu mikoya na mai na buku oyo ya komi ndenge pe tosalaka na ba ye basusu babimisaka babuku soki tosoli na bango awa na radio na tina na présentation ya babuku na bango. Kasi oyo ezali mpena ya motu ya mosusu pamba te ye moko ayi na makoki te ya kosala présentation ya buku na ye na radio Lisanga. Kasi biso tokpe buku na ye toyebi ye pe tolobi ete tokosala yango na lolenge oyo.
baladi ya Radio Lisanga ndenge penza toyebisi bino wana tokokoba na programme ya Radio Lisanga. Auta namokongwa mama lokola yo lokola ngai yende bapimela ebolingo na mvula bomwana aekomona noki pasi ya mokili ndenge ezalaka bomoya balabala eteye maso azana ngoposa pona tikala na pema esika uta bakosela ikindoki libabe ya bomoye kolisi enoki mbuma bolonaki esi ekoli tala bango wana na balabala kongo ya lobi shege eyano bakoko bazongiseli biso ndeko shege sabokoko mokongo sikoyo tomona yango shege na ntango ya bokoko bana bazalaki na balabala te shege nzamba mpungu zongisa bango na ndako mwana oyo balabala epesa bolingo baboti bapimela oko monena nzelako sengo mosolo na butu esika lala koyoka somo etike nani apangusema ya misiki etangi tala ndenge bozepesi bokabwani kishege na kongo eponi mvula te ozala mwana to mokolo ezotala te elikya bomo esili kotiola nebale ikapiliko tina te komakala tina pe shege telema yo nde etinzila bosolo shege yokalolaka baka bakobelela yo shege eyano bakoko bazongiseli biso ndeko shege sabokoko mokongo sikoyo tomona yango shege na ntango ya bokoko bana bazalaki na balabala te shege nzamba mpungu zongisa bango na ndako babotola ye baboti oyo bapesa ye nde ezali mondoki sikoyo ye wana liboso na yo bandeko Radio Lisanga tozali kokoba na programme na biso na ligne awa tozali na écrivain na biso Alexis Kalunga mbote mingi. Bonsoir ndeko ngai bonsoir. Solo tozano lisusu na pokwa lelo tozapela na esengo ndenge tolobaki tan eza kitoko moko mwa lelo kasi bato bayebi tina ya kozala na bomoi bayebi penza lolenge kani basalela ntango na bango tokosolola oye kokabola na biso na balandi Radio Lisanga masolo oyo tokokabola na pokwa lelo oyo toza nango esika tozali biso banso tozwami tokende nano na likambo ya Firmin ya Ngambi ndenge na bandaki kosololawa na likambo ya buku na ye solo makamakati na buku na ye ekodonga na mikolo misusu na sima kasi likambo ya sali na kati na boloko ya zali akomi nde bato bakoki deja kobandokanisa na tina na liberté epe na tina na kokanisa na badroit ya bato yo po zali écrivain na ba situation oyo ndenge ezali oyo Firmin ya Ngambi aza ko traverser quoi prisonnier politique na ko jwa initiative oyo tolobi te eza ya liboso me pona ye nde tokolobela ndenge asaleli koki ko partager na biso yango ndenge nini. Oui, merci beaucoup pour la parole. Ya liboso na o tinda ba encouragement na ngai epa ya Maître Firmin place Azali. Et j'espère que le message va parvenir d'une manière ou d'une autre. Et puis, eloko asali eza eloko mutu ya mingi. Esengeli kaka ndengo promettre que okolobelango prochainement. Omoni mboka na biso
ils en ont besoin vraiment, ils en ont soif et la vérité. Mboka na biso ils en ont besoin, ils en ont soif et la vérité, ils en ont soif et la unité, ils en ont soif et la justice, ils en ont soif et la fraternité na amour. Soko tali biloko nyonso wana mutu esali ke firme aza incompris et puis bakie kovandisa ye place aza wana. Mais tala kaka alakisi que bakoki kokanga mutu, mais jamais bakoki kokanga eloko oyo ye aza nango na mutu na ye. Place aza wana, mais eloko eza libanda ezoloba. Donc esengeli biso bakongolais to se mobiliser autour ya œuvre wana ya firme ya Ngambi, to meka ko lobelango mwa mingi, ko faire connaître yango, pona ko faire passer message oyo eza d'abord ya firme, et ensuite il y a peuple congolais où azo souffrir vraiment ya injustice na kati ya mboka na ye. Wana nde première réaction na koki kopesa na sorti ya ouvrage ya firme ya Ngambi. Merci penza na réaction na yo toyambi yango kitoko na tango toyebi ete na buku na ye a parler pe na likambo ya restauration ya état oyo etumba tobundi mbulo moleki pona ba-élection na mboka ya République démocratique du Congo. Ba mingi ta musu bakansaka etumba yango tolonga te, tolonga yango po Pape Etienne Tshisekedi oyo azwaki soutien na biso a gagné ba-élection wana. Eza nde sikoyo deuxième étape ya oyo a perdre nde atingami. Na tina wana oyo tolingaki pona état de droit ezonga nde tokobundela tina mokolo mwa lelo po likambo pe na buku ezali pona kotinda moto moko na moko azwa ba responsabilité na ye pona restauration oyo ya état na mboka ya République démocratique du Congo. Na situation ndenge toza sikoyo na ba évolution nyonso esalemi na babisika nyonso tozwami ezala bayi na kati na mboka to biso awa na libanda. Ndenge nini okoka kotalisa biso na mikolo tozali etamboli na makambo yango okoki kozwa aspect nyonso yo kolinga kozwa pono kaboya na biso yango? Oui, merci beaucoup pour la parole. Omoni tozana wa formule belete. Ndenge ba msusu balobaka ke on n'a pas 36 solutions pour la situation à Congo. Firme alobi makambo ya justice. Au rappelé makambo eleka qui année passée, à lobby, il faut qu'on restaurer l'État congolais. Oui, il n'y a pas d'État aujourd'hui. L'État est mort au Congo. L'État, ou bien ce qui représente l'État, ce qui semble, ce qui s'autoproclame État au Congo, est incapable de transporter sa population, de soigner sa population, de scolariser ses enfants, qui représentent d'ailleurs l'avenir de tout un pays. Incapable de payer les salaires, incapable, vraiment incapable sur toute la ligne. Donc il n'y a pas d'État au Congo. Sikoyo, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah Congolais, il faut tous aller ensemble. Unité wana ekoki kozala piété. Balobika no toza uni non. Il faut unité ezala pe na kati ya ba acte na biso. Omoni batu lokola ba firmer ba na kati ya boloko, mais bazolo ba makambo batu. Si bazo réclamer ba liberté pour na batu baza libanda. Eza pas siko pour na biso batu to libanda tozo comprendre eloko nini il faut to salate pour to meka komema mboka na biso liboso. Tokoki jamais ko réussir ko sortir mboka na biso na situation eza wana soki tozo continuer ko se diviser. Tala par exemple oyo uti ko lekaka mikolo mibale ao ndeko na biso kuna na Paris Rex Kazadi asali ba déclaration moko vraiment irresponsable sur toute la ligne. Irresponsable sur toute la ligne. Nabatu obaebi histoire mboka na biso okomona kaka kiaza mutu moko asi ale mbongo. C'est triste. Ye akoki koyebi sabatu te ke no bo pesa mbongo te ya imperium puisque eza lokuta.
Donc tu vois que azo créé ba division pour empêcher élan ya kokende ko rétablir ba situation na kati ya mboka na biso. Ora na ye ndenge balobaka. Batu nyonso bazana ba intellectuel o nyonso bakoki kozala ba leader d'opinion. Il faut basala attention. Ora na bango et servir na quelque chose dans l'avancement de la situation na Congo, mais ezala teke pona ko diviser, pona ko stopper ba élan. Ya batu o ezo kende vers sortie de crise. Crise kuna na Congo eza artificielle. C'est maintenu par une poignée de gens. Alors, il faut unité wana et se refaire. Il faut se refaire vraiment autour de l'idéal. Lelo oyo tozana un élément valable à défendre. C'est le rétablissement de la vérité des urnes. Ce n'est pas à cacher, ce n'est pas à chercher très loin de Konangai. Ce qui to sangani, tokozala une force et puis to kende liboso. Oyebi atana ba équipe ya football, oyo to monaka oyo ba équipe ya football, nazolo ba a po bande kona biso ba yeba. Surtout oyo bazo torpiller makambo ya unité. Tala kaka équipe soki lingi beta match, soki ba division et bandi na kati ya équipe ba joueur ko swana entre bango na ba dirigeant boyo kanezante ba entraîneur ainsi de suite. Communion ezate entre ba joueur na ba supporter. Donc soki kokoso ekotika na kati ya équipe de konanga yesu. Est-ce que l'équipe a gagné le match? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Puisque ba disperser ba force na bango ba mtu ba kolobani na ngana ko beta na ngama kasi tepo e kokoma kaka ke kingani mutu atia kibi donc ba kokumisa ye. Et pourtant mutu moko ko tia but ndenge ndeko na biso Didier Drogba awa utu ko tia but ya penalty ya suka. Mais faites eza ya banani. L'équipe mou. Batu nyonso ya Chelsea. Kobanda kaka na supporter o ya se tina président na bango en passant par ba joueur ba fanatique ba nini ba tout tina ba politicien to mona ki premier ministre na bango kuna na États-Unis azo sauter na kati ya salle na ba président Obama. C'est la joie de tout le monde. Mais loko na ba congolais faut ba comprendre ngo. Lelo toza na victoire eza na maboko ya président Etienne Tshisekedi. Il faut tous se mettre ensemble. Ba division, ba jalousie, ba makambu moko pamba. Il faut que tikango sima. Il faut to kende liboso. Et puis to meka ko rétablir vérité d'urne. Mboka na biso eza ko kufa. Et puis omoni eza na bande ko na biso musu. Il faut to profiter pona temps au muke dans une occasion ko koma pona loba. Omoni eza na bande ko na biso musu ba yana ba mboka o ya poto bana mike mingi. Mais il fallait pas profiter batanga. Il fallait pas profiter batanga. Basi ça ba université, bazala na ba carte de visite à makasi. Hein? Ba kotanta na ba parlement ya awa ba nini ainsi de suite. Bazala ba interlocuteur, ba avocat ya Congo. Mais pour okomona mutu ayaki mwana muke akoli na poto, mais azaka kana milieu ya polémique, ça ne nous avance pas. On n'en a pas besoin. Tous en a besoin, il y a unité. Au vrai sens du terme. Ils ont traduire amour et mboka, amour et prochain, amour de soi-même. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Ce qui nga moko na milingité. Dekonanga yesu na kolinga yo ndengeni. Si je ne m'aime pas moi-même, comment moi je vais vous aimer? Comment je vais vous tolérer si je ne me tolère pas moi-même? Ebongo na likambo otikoloba pona motolobi na France kuna ndenge a lobby ba propos contre contribution ya bato pona Imperium kasi bato na côté na UDPS bato oyo ba ndinga na papa Etienne Tshisekedi bato baibi bozindo na likambo na appel wana esalemaki bato banso baibi bango côté na bango bazali koloba nini poto yebi ete na mikolo mileki na tango bango moko basalaki constat ya batu oyo bakomaki koluka ko abuser na appel wana ya contribution badenonsaki bango kasi ye na tango auti koloba kuna na France ndenge lobi kotia likambo na contribution mobimba pembeni
bango moko est-ce que baza déjà saisi na ba propos ya boye pota mususu akoki ozala ye moko te to ye abandi basusu mpe bakoya na nsima mpona koluka kosukisa ba discussion eyi na ntina te est-ce que basili mpe koya na message moko ya korassure bato soki toyoki yango te ntango mosusu ekozala mosala na biso to wana koluka bango baya nango. Non, omoni eza passé, c'est-à-dire aza ye moko te. Il faut bazala ebele na cadre wana. Bato bakomi kosala campagne contre l'impérium, c'est-à-dire c'est contre le rétablissement de la vérité des urnes, si on comprend en d'autres termes. Yango wana. Donc bazo torpiller les actions qui vont sortir le Congo de la crise. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous sommes les seuls pays au monde basali ba élection entre guillemets démocratique, mais le gouvernement va sortir plusieurs mois après. Le Parlement où on valide et on invalide en même temps. Le Sénat, je ne sais pas comment ils vont fonctionner. Les élections, donc toza mboka moko à part. Il faut qu'on stopper ba bêtise nyonso wana ezoleka na mboka na biso. Alors batu o bazo torpiller ba action wana. En tant qu'un intellectuel ne peut pas cacher, s'il s'adresse à la population, il doit dire la vérité, puisque un peuple qui est mieux informé est celui qui peut facilement apporter un changement à sa situation. Mais si lui, il va verser dans la désinformation, entre-temps, lui-même n'a même pas suivi, il ne savait même pas que le président Etienne avait fait une déclaration. Il réclame, il dit qu'on lui montre la vidéo, ceci, cela. Mais dites-moi, il vit sur la planète Mars ou il est ici sur Terre avec nous? Tu vois, c'est des choses qui montrent l'irresponsabilité d'un intellectuel. Puisqu'il dit qu'il est un intellectuel, mais il démontre là, il étale son irresponsabilité. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a l'information. Et aujourd'hui, je me demande ce qu'il est devenu. Ya solo eza likambo ya mpasi mingi komona nde tango yo nangai so toza na information il faut topesa sango très bien na bato basana posa nango po ba meka ko avancer tala ba lobby kuna na Kinshasa mboka ezalaki paralysé pour na transport. Un état irresponsable sur toute la ligne. Est-ce que moi on va m'arrêter aujourd'hui puisque je dis que l'état est irresponsable? Mais oui, c'est avec raison. Qu'on arrête ou pas, c'est la vérité. C'est la vérité, on ne peut pas m'arrêter. Je dis la vérité. L'État congolais, ou ceux qui représentent l'État là-bas, est incapable de transporter sa propre population. Mais l'État même n'existe pas. L'État n'existe pas. Du Congo actuel. L'État n'existe pas. Il faut dire des choses comme ça. Combien de fois à M. Rex Kazadi pour qu'il comprenne? Et qu'il cesse vraiment. Si lui ne veut pas de cet rétablissement de la vérité des urnes, mais il n'a qu'à se taire, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vraiment, likamolobi ya suka yango ndezaki ya mutu ya pona banayi kozela penzo koma wana etikala mukenga na koma wana pona kolobete. Soki mutu aza koloba makambo na tina te soki ya tina te sengeli afande be kimia atika bato bayebi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ceux qui ont lembi bitumba, mais tika, babanda ko lukambo, bo pesa biso mbongo to kende ko libérer Congo, mais o ko libérer Congo kaka awa na mboka mekili. Balobi bo pesa mbongo siko kuna po créer ba makambo. Division côté. Non, ça montre que c'est des gens qui sont de mauvaise foi. Ils ne sont pas engagés, ils n'ont pas de conviction. Ils le font puisqu'ils suivent le mouvement de d'autres personnes. C'est curieux, mais je m'excuse. Hein. C'est comme ça, moi, je dois dire la vérité, puisque le peuple congolais est en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir. Omoni na lutte au Torosala, ndenge to lobatango nyonso, la lutte est multiforme, c'est-à-dire toza ko accepter bato nyonso na ndenge bazo lutter pour but na biso eza moko changement réel et ya instauration ya état de droit et ça na République démocratique du Congo. Kasi ndengo lobi ba ko affaiblir lutte wana baza bato esengeli ko
kotia bango na poasa ndenge balobaka epe kotia bango pembeni na lombango pona tokoba na lutte na biso na ndenge longo bani eloko oyo akosala bango malamu eza ndenge lobi bafande benie na ntango bai na makambo mingi ya koloba te mpo basusu kutu bazosala me bazoloba mingi te me efe ezomonana na misala na bango ndenge ezali kosalema pamba te mingi na kati na lutte oyo basi bakomi bangembo bakomi penza bangembo po bokomona bango malamu te bino bolobi ete te biso toyiba ndeke forme na biso ya lutte eyali ya kopumbwa na mapapu makasi na biso ya ngwana ye aye mpe azolakisa bino mapapu ne aza kopumbwa me soki afungoli monoko na ye bokomona ye na minu basusu mpe bakoya lobi te nga na inyama lokola bino bota minu na ngai yango oyo nzoka aza na mapapu ne abombi akangi yango ebe na nzoto amema bino esika mabe comme ça le ya pumbwe atiki bino wana kei yango wana penza esengeli na tango biso moko batosaka berreur soki basi po batu mingi na kati ya lutte yango na diaspora d'une façon ou d'une autre basi badenonsaki bango na bandenge mosusu oyo esalaki mpe mawa mingi kasi après oyebi tokendenge mingi na makambo na ndenge ya bemotion epe na ndenge ntango mosusu mingi baza na lutte yango oyo nayebi te soki mpo na bango baza koluka to bamona moto moko boye akamba bango to soki ndenge nini yango wana bakomitika na moto nyonso azosala lokola telema alakisa lokola ete ya kokokamba kasi kokamba epesami na moto nyonso te nde yango esengeli toyeba kotia toujours baeffort na biso na lutte po so totala situation ndenge ezoleka na est ya République démocratique du Congo oti koevoke likambo ya grève esalemaki lobi na Kinshasa ezali pona grève oyo ya transport privé bato bakofrir ba transport na ba moyen na bango moko pona transporter bato parce ya l'état ezaka presque pas kuna sikoyo ba mesure l'état zozo sepelisa te nde bazwi sikoyo mokano mokolo malobi ba paralizaki Kinshasa makasi nde l'état zoa kopesa histoire moka moke po atambusa mwa ba train mwa ba bus oyo kala nyonso tu ya zelaki be grève anesama pona komona kazate ndenge moko na est absence ya l'état eza kolakisa matili bato baza kokufa ebele kuna bazokende susu epai ya Kagame oyo atikala toujours kosoutenir bitumba wana banda na Laurent Désiré Kabila tisikoyo bazokende susu epai na ye pona kosenga ye lisusu basala ba alliance pona kosisa guerre soki tanga azaka autorisation ya Kabila oyo ya Kanambe tango akotaki tokoyeba ngo bien tango Kamera azaki président ya parlement akotaki na armée no basaki opération conjointe ya oyo esimbate parce que lelo bitumbango etikala tokomituna sikoyo makambo ndenge nzoleka ndeko Alexis Kalunga. Non, oyebi bato wana ba farceur eloko nga na koloba sikoyo eza nini bandeko oyo toza libanda il faut to remobiliser bandeko na biso baza sur terrain. C'est le moment de donner un coup de pouce poto tindika bato libanda o baza na mboka kuna. Il faut batika pouvoir puisque il n'y a pas d'autre solution. Tokota la boye, rien ne changera. Mais ezaba acte na biso mutu ko apporter changement na kati mboka na. Mutu mon côté a négligé coup de fil à kopesa. Il faut sensibiliser batu. Il faut qu'ils se prennent en charge. Diplomatiquement, awa tokosala tout pour na ko isoler pouvoir oyo ya usurpation za na kati ya Congo. Donc toko continuer kaka ko koma ba lettre, ko téléphoner, ko solola na batu. Avec acte ya neno tokoki ko obtenir ya ko isoler encore davantage le pouvoir à Kinshasa eza makambo oya sommet ya nini ya francophonie ya mois d'octobre prochain. Il faut pas délocaliser et koki ko kende jamais na Congo. Donc il faut te rappeler ba déclaration nyonso le cas autour ya ba makambo wana etali démocratie, etali justice, etali droit de l'homme. Pour toutes ces raisons là
bako kende jamais na Congo. Il faut totelemisa bandeko na biso bazala mesure soki ka ba meki ko santete so ba obamba François Hollande mabanga totala kandenge ya ko traverser njili ti akoma nini na Gombe soki ba pikuna ba osaba réunion na bango, puisque c'est notre droit. Tokozela nani aya kolobela biso. C'est nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Nous devons sortir les mots qui fâchent. Tokoloba, il faut que nous sommes mécontents. Puisque l'air a ou pas na bango bazaka mécontents. Ba simba ki Sarkozy na veste, hein. Ba boma mutute, hein. Mais soki biso tolobi bo beta, mais pas beta puisque eza ni toujours se défendre. C'est notre droit légitime. Il faut continuer ko yebisa bande on a biso, il faut batelema balanda batu bazo distraire batu awate. Les gens qui ne cherchent que l'argent pour vivre dans la famille na bango, non. Nous devons chercher une solution d'ensemble. Bande on a biso baza na prison kuna. Tala firme à Salinine, condamné à mort, lelo bazo kende kaka boye bakeboy, mais bakunda batware ba bomi batu, des criminels, Bosco Taganda, Kabila lui-même. Non, nous devons nous lever quand même. Nous devons nous lever. Ça coûte combien pour défendre notre pays, défendre notre vie? Ne pas descendre dans la rue, mais nous sommes en train de mourir à petit feu. Alors autant descendre tout de suite et mettre fin à toutes ces barbaries. Yango zandengo lobi wana esengeli peuple azwa ba responsabilité na ye na maboko. Il faut peuple atelema. Kotelema wana ezali mpenza na motu yawe esengeli penze salema po ezali kaka peuple ye moko nde akolakisa ke akoki lisusu te ko supporter ba torture o bakosala ba crime o bakosala ye kasi natango peuple azofa na ndako ndenge balobaka biso soki lelo tobimite poto kende ko débrier tokolia te mais lobby kasi awa ba transport wana esalaki te babima kité ba kité ke donc il fallait pe balia alors toko continuer ko yebisa bango il faut batele mapenza makambwana échanger na kati ya Congo monde mobimba bazo se monde mobimba bazo se kabiso. Alors yango il faut totele mapenza bande kona biso to yebike ba corruption bongo zo circuler mingi na Europe awa ba kobi ko pesa batu ba mbongo ba information musu toza nango ezo pesa lisusu courage ya kosolola na batu mususu te donc omoni ke mutu asia katisi na e frontière o kosolola na ndenge nini bon soki oyebisi ekoya ko benda lisu polémique bon on en a pas besoin biso to continuer guerre na ndenge na biso ainsi de suite lutte jusqu'à ce que to ko gagner kaka mais bato ba kozwa mbongo bazwa na bango mais ba tika kosala makelele azwi mbongo ale na ya vandi tranquille comme ça batika biso to ko bunda kaka ndenge to ko bunda ti to ko longa. Comme ça, l'air tokolonga tokoyi savons que bolia ki omoni botondité boya lisusu boya kolia. Osomona donc makambo ezaka bongo. Ya solo pena message au lobby moko malelo eza motuya esengeli bato koyeba ndenge nini ya kozala na esprit d'équipe ndenge bato babetaka esprit d'équipe yango nde salaka unité ezala soki babeti moto atie but ezali effort ya ye moko te akoloba ngai te voilà yango nde elembisaka biso pe biso ba congolais po toyebi te ndenge nini ya kokende soki osali na bato ya bikolo mususu na bamboko tozali ata bango moko mindele okomona ata moto oyo azali meneur ya projet soki bapesi yo responsabilité wana okoencourager bato oyo baza kosala na yo na projet wana ton équipe wana po sino te soki bati maboko na bango te ndenge esengeli yo nde moto bakolakisa échec oyo yo sali na musala oyo yo batiaki yo na responsabilité wana kasi tango ba meneur wana ba projet ba responsable wana ba kendeke kosala ba réunion na ba responsable mususu po balakisa ba résultat oyo ba duc eza bango nde sikoyo kuna bakenda kodwa ba fleur na bango mais tango azana bato na équipe lisolo ezali ya équipe ezali ya ngai te po ngai boyebi yango na bamboka na biso ezaka ngai nde yango wana tokomisaka misala na biso ngai tango tokomaka ngai mutu na saibo ngai misala komaka ngai misala komaka ngai yango esalamaka susu te sima tokomaka kolela tobandaki tokei wapi tosi tokotisi ngai tokotisi ngai donc il faut toyeba lolenge kani tokende esprit équipe ndenge lobi wana bisika nyonso tozali bana République démocratique du Congo boyoki
Alexis Kalunga loba suka oyo topesi yo po kwa koloba na biso po tokomi na suka programme na biso. Oui, olobaki yango firme atindi message alobi na kati ya buku na ye qu'il faut ko rétablir makambo autorité de l'État na kati ya Congo. Peuple a voté le 28 novembre 2011 Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Sikoyo il faut bande na biso to continuer kotia mbongo oyo ya contribution ya pour ko rétablir démocratie na kati ya mboka na biso o babengi yango en termes génériques imperium. Il faut qu'on continue ko tia ozana 10 tia ozana 20 tia ezala régulier et bandi ko pesa déjà ba effet na kati ya Kinshasa yango moni ba komi siko ko corrompre ba na kati ya Europe pour démobiliser les gens. Mais il faut que l'accès siko que to komi pembe na ko tia but décisif. Donc il faut continuer ko tia mbongo pour na ko déstabiliser complètement situation za na kati ya siège ya pouvoir kuna Etienne avant ce qui Etienne avant de la kiti bokomona makambo ya guerre siko ya est ndenge ko zo forme mususu. Donc bande ko to se mobiliser to benga na Congo to tia mbongo to ko tia ezala régulier okomona makambo ko changer na mboka na biso. Nyonso na la zaiki na ngwa ko loba yango. Merci ndeko Alexis Kalunga. Poko ela musika nsobo dwami oya bino Yesu kitenge pena pesi bino longonya mingi pona fidélité bino na radio Lisanga. Ciao ciao. Eko boma baluba. Nalobaki eloko te pona za moluba te. Bayeko boma ba Congo. Nalobaki eloko te pona za mokongo te. Bayeko boma ba Swahili. Nalobaki eloko te pona za moswahili te. Bayeko boma bangala. Nalobaki eloko te pona za mongala te. Lelo bayeko boma ngai. Moto ya kolobela ngai azali te.